Mais puis ton amonio, tant au bandit, analyse au déjà tient le bon dans le terme. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Non, moni déjà makambu mususu tokuta nango. Izana bandeko mususu baza inikima wana kaka. Pona kobebisa ba moral à bateau. Mais nga moral ezana ngo pepele. Yango moni na lobito to solo la kaka ndengo sengi to sola na biso. Icho nakoswana na ngali susu na mutu te. Mais oh pa kobimisa su mutu. Tokena eka bongo. Émission Mungu ana pilipili oloba Jésus. Jésus ezalaka mwana nzambe te ezalaka nde leader na biso. Oloba shetani na Kiswahili tobengaka sata shetani. Ezande kombo leader na biso. Siko na kombo ya nzambe, na kombo ya Satan. Da mutako prononcer yango na mikote da bino na kombo ya Satan na kombo ya nzambe bozo sangisa nyonso na nzoto kaka ya mutu na bopesa biso vraie identité ya leader na bino nga na fingike atangaki kombo ya leader na biso. Communauté congolais mobimba na pesi bango bambote mama si de Jimampata mama pasteur bonjour na prophète Emmanuel Dodi prophète Moïse na pesi vraiment bambote. Mais puis ton amonio tant au bandit analyse au déjà tient le bon dans le terme. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Non, moni déjà makambu mususu tokuta nango. Izana bandeko mususu baza inikima wana kaka. Pona kobebisa ba moral à bateau. Mais nga moral ezana ngo pepele. Yango moni na lobito to solo la kaka ndengo sengi to sola na biso. Voilà, to sola na biso. Na ko tunu question au fanatique moi tuna nga to komela na Facebook. Papi Mboma est pas na représenter nini pas na. Papi Mboma premièrement et pas na ngai aza parmi ba journalistes nga na apprécier lelo. Soki totali génération ba vient na biso Zakari baba baswe. Tous ba génération génération va venir na so ba Zakari baba so ba vieza clé ba problème mukendi ba Serge Kaembe ba Dieudonné Ngumba ba ya mami lela ba papi Mboma bazaneti ba descendant na bango oyo ba ye ba sala musala na bango très bien. Donc ils ont représenté image ya bien pour na Congo RDC na biso. Garçon mo ba se respectaka asala ka musala na bien. Donc yango moni na pesa ke moi ba respect mukepo par rapport à Moussala na ndenga sala ngo bien. Par rapport à Moussala na sala bien, lelo makambo bimi ebele na kati na communauté na biso congolaise que Papi Mboma est-ce que mission na wana ezaka coacher pour na sala mission na ezaka coacher pas mutu to yemo ko poser na ba question. Bon, déjà na loba premièrement nanu Papi Mboma za journaliste moko naître. Muto abenga lelo Papi Mboma émission ezala coacher. C'est que il faut que l'artiste soit complexé, dans le sens que Papi Mboma depuis la banda carrière na ye, nanu na monate parce que biso to aba tout ça la moi ba délire. Non na mona Papi Mboma place au sala émission té que Papi Mboma saleli sentiment moko boya qui parti pris. Papi Mboma kuta coinça kande batu, ce qui oye, ce qui a remarqué peut-être oyoka na katena artiste tel parce que elengi émission Mungu ana pilipili oye bongisaka biloko akolia ya émission Papi Mboma ezali il faut ameka ko kundola moi masolo moi ba question moko boy ko répondre te atuna ngo batu presque ebele na kati ya ba plateau ba fali pour pas bazwa ba question bongo ba jibe bazwa ba question bongo ba Weranson bazwa ba question bongo ba héritier Watanabe bazwa ba question bongo ba ndeko presque bazwa ebele bazwa ba question bongo bon na ka moi soko lobby Papi Mboma lelo to pese image ya ba coaching siko coaching yango Papi Mboma sala coaching nanani on a vu que mamone banda coaching zela nanu coaching yango bolo ba Papi Mboma ba coachake pa ba artiste et musicien Papi Mboma sala coacher pa ba artiste et musicien pour aluka intérêt nini parce que il faut te expliquer bato ba Holanda biso bien Papi Mboma déjà vivra bien côté ba Jeep Papi Mboma za na ba Jeep ya Lix azana ba Jeep ya Lix Papi Mboma soko tali place afandaka Papi Mboma afandaka na ba palais moko confort Papi Mboma akendaka déjà ba voyage ya poto nanu akendaka ba Europe ndenga lingi Canada États-Unis Papi Mboma akendaka ngo donc na yebite soki
qui parti pris papimbo maosala na artiste et musicien na habité pour gagner la nini ke aluka bebi sa carrière na pour gagner la nini oh nyoso batu ba aluka na TV papimbo magani ngo na habité so na kosa te na qui parti pris oyo lo bela wana akosa na mapango akosa voyager sara nyoso qui parti pris c'est non peu fanatique à se planer na artiste mort be o j'aurais parti pris. Bon, nga pena depuis na yebi musala papimbo ma depuis na yebela papimbo ma pena non na santé qui parti pour pas papimbo maté qui papimbo ma c'est la partie pour moko boye non na santé te moni qui parti pour liboso batu bazalo qualifier vient na biso na ti lokole vient na biso na ti lokole nde bazalo qualifier moi parti pour mais même na ti lokole za ne journaliste parti pour te dans na ti lokole za la kaka nati lokole na fali basolaka bien ba musicien o ba okanaka na fali te bango nde bakimaka plateau ya nati lokole bon na habité soki parti pris wana o bokosela nati lokole soki boluka bolati sangwe su papimbo mabon wana na habité on a habité na chaque tozaka na analyse ya papimbo to à chaque polémique ba kofinga pour na créer polémique et outre pas papimbo na mambuka ya plateau na bon na habité soki boloba kofinga utaka chez papimbo ma to yem ta créer ka circuit wana non ko créer circuit wana kasi bino bolobi yenda créer circuit wana bopesa nga exemple nini papimbo ma déjà question nini o papimbo ma créer déjà polémique ezana ba musicien bango moko bayaka nga lobi boy ezande kona ezana ba musicien bango moko bayaka ezana ti ndeko na biso Bill Clinton aleka pa papimbo ma aboya inosa na ba sentiment na ye moko Bill Clinton papimbo mazo contredire azozongisa ya msu Bill na nzela ozo comprendre mais et empêcher ka te que inosa pe ya asala droit de réponse donc ngana loba journaliste a reposé question msusu mais yo invité au répondre ndenge msusu msusu ba invité nde ba ya ko créer polémique na plateau on a rango pe atatu question musicien zo kima mais ya zo lande kaka bimisaka bon mais c'est normal musala na biso ezalaka musala na biso il faut kundola makambo e batami na mutema mutu faut luka o kundolisa pena po émission kende bien mais neti côté à Robinho pe na habité azeli batin belé après o leke papa pimo mais pour na répondre à mamunyo so o e batami na sia mutema na e bon koloba côté Robinho Mundibu est-ce que na habité est-ce que papimbo mande mutu a kota ki masolo ngo est-ce que papimbo manda chaki kisongi ezaneti mbeli moko batobola Robinho Mundibu na mutema et fanda esala ka pasi parce que amona kandenga ko répondre te po azaki na faiblesse nanu faiblesse à Robinho ezalaki ni premièrement Robinho Mundibu azaki na succès na ebele mais faiblesse à Robinho ezalaki amona nanu poto te club alinga ba bandozole yango wana yango moni abombaka likambo wana mutema azala zela toujours nzamba ko pese visa soki ake poto azongi akoma na ba argument complet o akoswa na pena batu parce que lelo soko tuninga peut-être ba journaliste mususu o ba régner lelo na kati ya internet soki na sali ignorance po journaliste moko aye lelo mais azo régner okotu na ngana ti petit na biso nani wasaka be biso na kisinjoko nani ba Prince Bakali so ile na biso le Prince Bakali na yebiete sege na zokosa Prince Bakali wana na fongole pe couloir ya ayane pe ko manke ngai parce que Prince Bakali pe na poto ba hollandais makasi na internet ipa zokoma mwa makambo lelo koza la quelque part okyo yambi mutu journaliste moko internet otuni net Valdi Tambo ya lelo journaliste lelo ya biso na yebi Valdi Tambo te mais wana ta Valdi akosele be émission spéciale ata dise c'est normal pour na ka Robinho Mundibu mais c'est normal c'est aussi analyse mukie kaka moi une minute pour na Robinho comment na ka kokende poto na ye o ba bengise pas handicap kozonga na kozonga ndenge kana ka yango ka jour kokende poto sera zongi na répondre est-ce que bité Robinho peut asali succès trop mais bazala ko pimele ba visa siko soko lingo swana na mutu bien mutu akendaka déjà ba poto soki bakokyo na ba argument ya succès te ba dembela makambo poto yango Robinho Mundibu tellement zalaki sage agardaki likambo neka na mutema neti itile mais
era ke poto azongi aboyi pe akufa neti itilero akufa na likambo na motema abimisi makambo ya bomba abimisi yango na plateau Papi Mboma mais Papi Mboma nda lobisaki yango te c'est que plutôt yo pe za le roi Hitler au bomba mamuno na motema tango ke poto au mona poto fait ya poto ya Paris tango zongi ne renoncer que na osa sous polémique te y a rien du tout au euro ça les sous au tiki no mamunyo sona mais subitement bouf bombe bombarder par mon zongi makambo non tu n'as pas une question normale na moni question no ezokende na sens morote ezoke na sens pona obi ke ndeo zelaki pe OK de ka poto au mona ma poto ngo au zongi normal tango zongi ya kid au sein de l'émission que yo au tiki polémique au final sous te boye mais coup de temps boye pour bombarder mbalamo bandi ba lâchement mbalamo bon nga monaki déjà na ke poto na ke place au ke non na kendaki bato tozala discuter na bango a majorité baza bato bakenda na poto te siko nga na ke poto na zongi na continuer ka reçoit na bato bakenda poto te ezanati nazo se rabaisser nazo bendelo nzamba pesinga nazo rabaisser yango yango na lobaki na kosala lisusu polémique na mutu te mais soko tout molinga na 2 émissions ngape na na sala 4 émissions pona ko lakisa ke na yuma te soki na sali 4 émissions ekoki neti na minute na kosana na ngali lisusu na mutu te mais o pa ko bimisa su mutu toke na eka bongo boke na eka bongo. Comprenez que c'est Pitopale, Pitopale, tout le plateau Pitopale, ne m'aramboli kaka. En tout cas, na salué Bella Dinganga, la patronne, bon anniversaire, Marine en retard, mais nous allons kaka cordon Raphaël, na pointe nez à la. Ya pito trésor, azole kana internet, na chaîne presque partout, azole déployer que yuzo finga leader na et l'oni ezole kaka. Bon, merci premièrement à nous. Il est au moni ngana loba natikala jamais koya musala oyo pona fingaka ba leader soit disant ya batu en plus ndeko na biso oya koloba oyo tangi kombo wana parce que ça fait beaucoup des années hein donc kombo ya garçon wana alekela ngaka ba TV na soki para na été parce que soki na lobby na sala na guerre na opese moi gaz moni ye musala na zo sala na ok la ke mama pa sali ba ne belé bandaka pa fali après ke pa leader mususu ti le loi tagabo pamba monate bon abando so ananga mutu na ba viser belé bo donc ya niveau na ngate nanu nga déjà musalo meminga ba fo d'ici Bangola des fois Turquie na hôtel yango Paris Bruxelles Allemagne na mati ba TGV ba métro ba bus ya milai ba mbote na mindele ba mbote na ba sud-africain ba bondi ya bonite donc na bosa na kutu langi ya ba Turquie donc eza ba biloko moko boye oyo ba niveau oyo ngana ba niveau ba opportunité oyo nga kutana ngona musala oyo na koya katena bando répondre garçon au tangelinga combo parce que banda ba provocation oyo je pense depuis kala ngana préféré avant na répondre ye ame ko sala na émission moko expliquer batu oyo yazolo bangana finga ka leader na ye apesa combo ya leader na ye oyo ngana finga ki puis obinga leader bourrique yango na lobi boye atangelanga combo ya leader na ye oyo ngana tangaki parce que lelo na comprendre batu te oloba Jésus ezalaka mwana nzambe te ezalaka nde leader na biso oloba shetani o na Kiswahili to benga sata shetani o ezande kombo leader na biso siko na kombo ya nzambe na kombo ya satan da mutako prononcer yango na mikote da bino na kombo ya satan na kombo ya nzambe bozo sangisa nyoso na nzoto kaka ya mutu na bopesa biso vraie identité ya leader na bino o nga na fingike atangaki kombo leader na biso kasi na kombo nini nga atangaki kombo leader na bino mais pito soki to tali bien pe awa na ba propos na lobi ke bango bazana ba journée bazana batu to bangaje kuna po finga ba batu est-ce que côté na bino dikapa ngaje bino po finga ba batu non nga lobi boy ko tuna nga makambo ya dikapité parce que zo tuna nga mutu oyo lobi ba bwakelaki ba jeto ana tout ça